Orchestre Jazz, ils ont déjà patrimoine national. Puis ce que vous avez mon congé, il faut que vous ayez un mamato et balé. Papa Simao amela bato mbongo sûrement que amela yo pe mbongo. Ngala sala mabela sala malamu na lubika ke mon congé ayoka kingaite. Son ba honora e wana na orchestre ba musicien bo bénéficier kaka na cash wana ndengo uti koloba to bo bénéficier pe ne loko moko oyo e uta na part ya gouvernement tala gouvernement et tchebino miso. Mbote na bino nyonso bandeko bomesana kolanda masolo ya kini oyo ezaka toujours présenté par Rebecca Bilendo Pukuta la Servadi na chaîne na biso bomesana toujours kolanda chaîne na biso YouTube Info 16 et site na biso www.info16.com en tout cas avec tonton Mwinga mobile ya série bomesana na biso pe bomesana na biso donc masolo ya lelo tokobeta yango na mutu moko boyebi mingi eza pe na bato bayebi ete mais au moins à se présenter et puis à sur la Nabino en direct. J'ai dit déjà bonjour à mon invité. Bonjour Olivier. Bonjour maman. Et ça batu bazo landa yo na www.info16.com. Belé ba ebio na mkie pe ba ebioti. Mais quand un peu qu'on se présenter pour ba eba malam. Merci ngai komonanga Dawason Lusamba. Artiste et musicien na kata tout puissant Orchestre Jazz. Ok, donc je crois que bandeko bozolanda biso bomeki un peu ko retenir kombo ya invité na biso ya lelo otoko beta na masolo penza eza vie Dawason Lusamba. Donc soliste na kati ya OK Jazz donc c'est ça. Mais quand un peu ko beta la biso parcours na yo banda musique en quand et puis voilà. Maman bon na bandi justement musique na Kananga. De Kananga, na maman orchestre mingi ya biso ya Loranzaki Lulenga ba jeune beti na Kananga na sali ba concours na kasi na Kananga et puis petit na Kananga tu kutana na Madilu system to masaki orchestre ne ba kwa mayopi ba ye zela ya bandundu ilebo akumi na Kananga muninga ala petit na Kananga yibinga Aminga tira Chikapa. Chikapa na beta Bimsum. Après Chikapa, Bimsum na Ikin. Wale zaki ba neni ni wana? Là kuma na Chikapa na ba année 79. Chikapa na ba 79. Kini na kuma na fin 83. Donc banda 79 banda musique na yo soto calculer na bité Aristote so akosunga biso de 79 ti lelo papa sali déjà combien d'années na musique. Donc voilà na ba orchestre ni no leka à part Madilu ndengo lobi. Longtemps Madilu ça juste Madilu aye kozonga na Kananga tugini na Chikapa. To beti des concerts na Chikapa akimi biso. Kimi bino ndenge nini wana isusu tu niki de en tant que musicien Madilu tant que je capable de des concerts et pas Bimsum à Kimi biso peut-être pour boyemba bien te amona moya continuer na mbongo abulungani mbongo to tikalisco na komisko na bula nazonga Kananga parce que na la place na Chikapa te patron Bimsum kuna bazaki na concert na biso apprécier qui betelinanga Dina tozalaki abino yo kozonga te agarder dans l'orchestre na ye dina côté orchestre bimasha kombo bim choc dina tika orchestre mais Madilu aine kin kin awa évoluer kin na ba orchestre ni na niveau à Kinshasa on tona kin na ina kota na langa stars ngana kota kuna na comme juste la maison VV tout un vieille de Bengaye Télé Santana vieille de Néwade abino kuna to yana des solistes Nene Chakuna Popolipo nazo recommander yo na Afro International la Mimile recommander nga na Mimile na kibona basalinga test na koti wani ubeta siko na Afro International la Mimile ko beta wana na Mimile ndambu ti alors maintenant passage ya vieille dino na Afro azaki kaka bon de passage à découvrir nga zwinga
toke veut dire que monter orchestre na Africa Nova de 10 novembre tondo beta na kuna pa c'est la sortie officielle na Africa Nova et mon Franco azaki na parrain na Ben Yamabo na vis-à-vis après wana bon après wana totikali na dino allez dino kepoto allez na koti na mbonda Afrika du vieux Johnny Bokelo na beti kuna passage mon pe passa que ça coule allez na koti orchestre mon lemba Sarakawa mais ils ont qui au moins temps pour oyana OK jazz non bana OK parce que avant OK jazz c'est bana OK parce que ngai da betine na bana OK OK na bana OK siko pendo komara stable kuna bayambaka kuna na nini bango bazwa kingai le 13 mars 94 donc vous voulez qu'il na bango ti président Luamba Kufaki c'est ça non wana Luamba sakufi wana OK wana déjà Luamba Kufi mais banda kufa wana otikala kika kuna bobande ko travailler to bimaki mwanda mokenda ki pe au travailler quelque non ngai justement na koti na bana OK bango azali na OK jazz tango balunga na OK jazz basali bana OK bayi kozonga première soliste ya kozonga bana OK zakinga bayi kozonga baninga musu batikalaki tango bazwinga tobandi na bango na le 13 mars 94 ti ba 2010 hein 2010 depuis 94 ti 2010 nde bozaki na bana OK mais olongwe kuna pona nini olongwa pona nini kuna non moni siko tu avanda kama makambo ezanga te siko tu avanda kana normalement makambo ezanga te et puis soko oza mokonzi il faut lingaka kolia nyama matoi mibale soki mokonzi olia nyama litoi moko eza kitoko te wana olobi pena na parabole pour masolo toyo batu bayebengaka biso bayebisa biso que papa Simao amelaka batu mbongo sûrement que amela yo pe mbongo to ndenge te loin de la makambo akomela ngambongo te na bino ke mokonzi aliaka nyama matoi mibale na répéter likambo wana tola makambo mosusu nga na ye mais ayoki mutu moko ayoki nga te zango ayoki nga te yango epesi bokabwani le vrai problème au longbo la penza kuneza kinini po koloba ba parabole ya bande comme sous bazolanda biso ba frère Richard Madeka ya mesana ya ba parabole te ba mokonjo folia ayo kama to imi bale tout ça mais un peu ko éclaircir bien ukoza na bana na ndako ba 4 5 uti musala mwana moka pe sur rapport abino na tukela ki ya sikali ko beta nga sakinga boye bala moko un parent sala nini il faut obenga ya yawana lumini na lekina yo ezandeni c'est-à-dire mato mi balesi ko yoki yango wana mais ce que je programme mwana moko ke non tukela ki awa boye non di yo kanga bisa kanu bibana ndako na ndi kumuno swa te uzu sala bo ndio na ndi nini odi nyama lito yimoko c'est que ko benga na bongo c'est que ndo sala mabe alors ngala sala mabe sala malamu na lubika ke mokonzi ayoka kingaite. OK. Donc mokonzi ayoka ki vieux dawate donc il fallait ayoka enanu pour marambu ezonga normal. Kakinga ntunya sala na ye. Parce que azali vieux mona lingaka mingi. OK. Banda OK jazz ezongi ça fait au moins combien d'années? Ce qui n'a tali il faut parce qu'on a 4 ans. 4 ans. Na 4 ans on a beau réaliser déjà nini. Omoni pona okende penza mingi na kolobana oboye OK jazz tango ezongi kombo OK jazz ezali déjà patrimoine national likanisiye na chef d'orchestre mso dozana yesiko Keto Clovis agomona mwana ya Franco abino tozongi sa iloko ekoluko koza na boeti abi orchestre zonga tozongi donc tozongi ezaki na occasion ya oyo gouvernement ezaki ko immortaliser Kondo Franco
tozongi te tobeti eloko wana esili monaka non il faut que César là bani nango wana papa ti na moya le. Ok, problème na biso ezali boyebi ke papa Franco azalaki mutu moko ayemba à l'époque bato ebele babina ti lelo bato babinaka ye kaka ok Jazz ezongi est-ce que album déjà eza sur les marchés to ndenge nini? Toza na chantier c'est-à-dire tout tosali déjà quelques chansons mais parmi les chansons tosali tu préfères que tirer dans nos moko pour ebanda koyokana na public et puis le reste ils ont continué et qu'on a parce que c'est pour bientôt parce que toujours un grand producteur on a beaucoup cité Combo Sikoyote et mon collègue pour aloba une tozala na minito. Ok, et vous allez bien peut-être yamba un jour producteur wana o andimi penza asimba ok Jazz na maboko so to yambi penza na masolo akini to betanye masolo et osala bien obi boza na chantier yango banzembo combien za na kati pe nzembo nini o déjà o lobi nzembo moko nzembo nini bo bimisi déjà botia na disposition bato to bimisi pona kusala nango promotion eza papa social et est-ce que agi ya orchestre wana nzembo oyo bobimisi wana est-ce que ezo peser ezo concorder na ok Jazz penza matoi na yo témoin soki yo moko nga nasala eloko na nga critique ekote epa na yo eza epa na nga moko te nga nasali moniki eloko na nga nasala eza bien mais yo moto koyoka yo moto kodame yango nde oyebaki place eza bololo alingaki atia mwa kamwa mungu ye moke atia kamwa pilipili nini yo moto konoba mais nga asali eloko na nga na exposa wana miso na bino boyoka papa social onde nani biso pe toyeba etina ba téléspectateurs oyo bazolanda bayeba pe papa social. Bon d'accord papa social ezali Lucien et Bata aza monsieur ya ngambo na biso awa te ya ngambo kwanyika ya ngambo awa te donc aba papa social bazalaka te ne bela bato nyonso ya mitema malamu bazawa neti bamama bametre Nelly Mwinga mama mora boboto penza bomoni bango te bokeka na ngambo non soki botangi Nelly Mwinga na papa social aza mama social so aza mama social eza mpona yo oyebi nini asalaka epana mpo benge mama social ngai na kobenga papa social nayebi ke nabengi kombo papa social mpona nini nayebi nini oyo asalaka mpona bengi papa social oyo akokosala mpo azala toujours papa social. Ok, bozwi déjà caché nango na ya album wana soit ya nzembo wana caché nango déjà bolie nayebi soki tobimisi nzembo mpona promotion caché ezwama te wana okomisi ko cuisine interne parce que akokopesa ngai akokabela ngai oyo akokabela nga mena koloba ngo na public te cuisine interne wana boyebi ke musique esalamaka ezalaka kaka bino te botravaillaka na bato bazolanda bino na biso bajournaliste tolingaka toyeba mpe makambo elekaka na ok Jazz totuni eza mpo bandeko mpe bazolanda biso bayeba cuisine interne elobamaka te na miso ya bato. Mais c'est que jusque là tous dans les bons wana obomba makambo ebele na bombi te na yebisi yo que jusque là tous dans les bons c'est que vrai que na tukutani kutu na yeti na papa social na beaucoup te bameli bino mbongo te na ok Jazz ok Jazz muntu esali eloko anga komela mbongo nini ya mosusu mongo akutana na ye basola na ndenge na bango bino atindi bino kaka bosala kaka na suka wana ameli bino bomoni yango te toloba likambo juste ndenge ezali emongo azali sincère na orchestre na ye soki azalaki sincérité nayebi te na réseau lini nakolobaki abimisa mbongo na ye asala clip ya nzembo abona koservino na studio asala clip ya nzembo na sansi nini non ntango ndi badémarche na ye c'est compositeur emongo aza na motema kofungama yake non yo compositeur ya nzembo na yo
akosala bokutana na moto yembeli nzembo oyo bokosolola bosololi te soki okanisi ete ozo comprendre eza te ke ata moto ngo nakoyembela nzembo yo mama Rebeka na yembeli nzembo ozo comprendre oyebi kokompotira nzembo nani eza dawa me okomona mbala moko emongo te okomona ngati ntango tokobeta kati ngai na yebi bos tozalaki na mama Rebeka kolo nzembo wana tala simbaki nga boye yo mpe sala boye bon ezalaka nango mpe aza mokonzi aza nde motema ya kofungwama yambaka na ye mais eza na bamaka mosusu eleki entre ye na papa social mais ero aya mpa na bino abeti lisolo ndenge mosusu te makambo okokoleka epai na ye eza ebele oyo ekokoleka epai na ye na bato mais aye conforme biso ke notana par exemple tokobeta concert moko lobi place boye sala boye mais pas traité yango ezali ye na bato wana n'est-ce pas alors oyo etali nzembo c'est le compositeur moto akosolola na moto asali nzembo bon na oyoki oyembi nga kitoko nasepeni antuka ozomérite boye omoni elo compositeur akoloba keno azokabela dawa jeep eza exemple jeep wana okokata ngo na moso opesa mpe emongo mpe opesa mpe bamusicien te akanisi yo moninga azalaki na ntango azalaki pa vie simaro na bibwa na beta concert moto akabelanga voiture Mercedes nazwi Mercedes nanga alors ezalaki te ke nakata yango ndambo parce que tobetaki na baninga napesa ye te na intérêt nazwa voiture Mercedes na concert na vie simaro azalaki omoni alobaki nanga eloko te ekeno nazwi Mercedes ape nazwa pine Mercedes nazwa mpe soki parapluie te mosusu eza raison oyo aboyaka koyoka oyo yango wana afungolela porte aloba kende mpo ozwa Mercedes opensa na ye te mpona bavoiture ye kutu akotiaka te parce que depuis nakuta ye achange bavoiture achangeaka kaka kochange akobeta motema na wana te bon tozongi na kati ya lisolo na biso ya oyo ezali groupe OK Jazz tomonaki il y a quelques années passées notre premier ministre Matata Ponyo a honoraka Papa Luambo a créé penza monument moko ya bien na place des artistes na Victoire pona bino batu bozalaka na OK Jazz bo travaillaka wana botikala na responsable oyo azali mwana ye mongo est-ce que bon recevoir quelque chose na ngambu ya orchestre du genre instrument to ba matériel to les kaka bongo superficie. Maman d'abord qui est Franco? Ça c'est un et pas nanga. Franco azali papa ya boss na biso dozala ici koyo Emongo. Yves Emongo Luambo. C'est Yves Emongo Luambo, ce n'est pas Dawa Sondu Samba Luambo te, Yves Emongo Luambo. Bamoni Yves Emongo Luambo. Bani ba honorer papa na ye. C'est un orchestre tout puissant, OK Jazz. Vous comprenez? Akosala makambo na ye na bango nde bakosala monima makambo tout ça c'est ici. Bon. Ba musicien ko ko ndo beta eloko wana. Ça la proposition ezali boyi. Vous avez le droit caché na bino yango. Biso to suki wana. To beti mutoshi par na ici. Le reste wana itali makambo ya Franco nous premier ministre et commis à Yves Mongo. Oui, Yves Mongo bien sûr to boité papa na biso dawa to boité. Mais il faut boye ba que Luambo tiba honorer bongo c'est parce que ba découvrir musique na ye bien ya mwana ba honorer par rapport ya combo ya musique na orchestre na ye. Biso siko problème na biso eza to yeba pour presse alinga toujours koyeba. Na façon ba honora e wana na orchestre ba musicien bo bénéficier kaka na cash wana ndengo uti koloba to bo bénéficier pene loko moko oyo e uta na part ya gouvernement tala gouvernement et tchebino miso. Na répondre facilement que gouvernement a traité na Emongo. C'est que Emongo nde a bomba ba maramsusu e bisabino te. Dans logique c'est lui le fils de Franco. Eza dawati. Et Mongo monto akoyamba bango, monto sola na bango,
et ce que les banques talent de sur dozui pour un monument ya papa na yo pour ça la boy ça boy au monde ni à discuter na bango na makambo na ye bon et pas bien ko orchestre na ngai ko beta bon parce que l'idée ya orchestre mususu non orchestre ngai ko beta orchestre na peso mérité ah bon ko orchestre ko beta na biso ko beta na cérémonie wana voilà caché orchestre na yo apesha bingi biso non voilà pour beta concert ngo eza bien tala caché c'est tout question mosusu eli biso tolingi toyeba bo évoluaka ndenge nini wana po bo maximiser o ezali botombola o ezali orchestre na bino ok jazz tout puissant ok jazz botombola yango penza po batu batango penza na mituna bango bo évoluaka ndenge nini kuna na bakache kaka mike to ndenge nini c'est bakache mike c'est-à-dire omoni eloko soki ebandi ezala mais eye kobanda il faut kosala basacrifice sacrifice ezala ti bokomo parce que oyebi ke jazz oyebi te ntango mpe ezalaka nayebi ane basala yango na ngai yoku tozalaki te biso tokuti yango ezali patrimoine national oke jazz lino soki toza kokelelake non tozokeli tozalaki matériel soki tozangi boye non ezali lokola mwana ya kati ya libumu aza mwana motu moko so mwana bimi akomi ya bato nyonso alors ntango akomi ya bato nyonso wana bazotala biso batalake non notre boss Yves Mongo asali effort na ye atie azongisi orchestre bamoyen na ye adébrie moyen kini tokoma tosalaka barépétition totaka baconcert mais le reste tali mpe bato mosusu bazali na mboka atalake non boy lokola par exemple nakosi te excellence honorable Didas Pembe aya mpe deux fois na concert atali abi namoni ke bozomanke eloko moko nini non dati futia instrument abi d'accord nakoluka mpe moyen na oyo nakozala nango na ede bino bato mosusu mpe balanda exemple nanga. Ok, merci beaucoup. Moi, balisungi outara de partout, mais kaka na masola musique ango toyebaka batu bayebisaka biso à l'époque que Luambo azaka mutabakisi jeté. Parce que orchestre ndetikala ndezonga makamnyoso wana est-ce que bo santaka pe kisi ya Luambo ndezaka à l'époque ba succès na makamnyoso. Na yebite kisi zaka nini? Ngana bikisi mo na musique. Ata na bale autour ba bale kisi mo na musique za répétition. Kisi na bale za entraînement. Kisi nini ressentir? Bakiso moi protection tu eko matisa groupe bayemba toujours banze mon abino tout ça. Oyeba ya ngonde nini kisi soki muntu ana kisi na ya kino eloko na ngai mato oyeba ngonde. Oyeba te? Yo zaka ko répéter noti sili répéter sili. Tant beta eloko yo na bato. Bato a ko juger bango moko. Mais yo oyeba nini za kisi muntu esali bo. Abo na beta na yete. Na oyeba ndini keno kisi zali yango zosala ok jazz. Ok, merci beaucoup. Tokomi na suka penza ya wezaki masolo na biso ya lelo na papa Son Dawa. Donc yende penza to beti na masolo ya lelo na ebite papa est comment mbote bandeko nyoso bazolanda yo na ebite soko sola na bango o mekampe ko pesa pe moi o ezali ba inquiétude na bino na kati ok jazz. Non, ok jazz mbote na batu nyoso o balinga ok jazz badinga pe biso parce que musique échanger couleur teza ka mwana ka baza koyoka tout ça répertoire munayi batu nyonso tout âge nyonso za kati ok jazz basunga ndebiso basunga biso ke no orchestre zani nous avons moins difficulté zani ya ba ifite zanga kati na place mais bacha biso pe maboko omoni beaucoup vanda boyono gouvernement pesa ki batu kingani instrument kingana subila ki batu bo instrument mais binzo na nzete binzo tangu diaka nzete et pona keta pe akuliate binzo la beta penyonso ndiko ko kaba wana la kaka tekna batu mususu ki parki ba pona boite batala ka pe biso.
Ok, merci beaucoup. Donc, bandeko baka botala pe OK Jazz parce que OK Jazz c'est orchestre moko monene. Abeti lelo masolo na Rebecca Bilendo Pukuta la Servadi dans obi OK Jazz donc c'est-à-dire moko ya membre ya ba OK ya orchestre OK Jazz. Yende Deya, OK, directeur artistique ya OK Jazz yende penda ki ko beta masolo na biso c'est Levier Dawason Lou Samba donc yende penda to betina masolo lelo. Merci na bandeko bozaki ebele kolanda biso na moni wana frère Richard Madeke Sika Zali Olanda ka toujours info 16 en tout cas tozala rappel toujours wana pona ko memela ka bino toujours ba masolo ya bien ya soin pe ya solo na moni susu Maître Nelly Mwinga, Maman Moka Boboto, Ozui Maître Roger Mombo, Papa Moka Boboto, Basangani, Basali famille à Boboto, Nabana Boboto, Nakati. Donc en tout cas, Bambote Beye na bino nyonso. Nebisa ki bino, bo s'abonner na Ozali chaîne na biso ya YouTube Info 16 mingi na www.info16.com et si kawapi toko betela kabino ba masolo a bien na ba émission a bien en tout cas obo mesani nango déjà botinda ta bandeko mususu ba kandinga na bino ba s'abonner pour ça la biso penza vrai bien et Rebecca Bilendo azawana pona ba émission obo linga kamingi équipe mobimba ya Info 16 ezawana pona ko memela bino ezali ba image a bien ba émission a bien en tout cas pona lelo na surtout kabwani yawa mais avant to kabwana merci na bandeko nyonso balandi biso ma famille Pukuta bandeko nyonso baza na Europe Amérique Asie Océanie na ba continent nyonso pourquoi pas na kati ya Afrique famille Pukuta na kati ya États-Unis d'Amérique bandeko nyonso en tout cas boze belé mais wana benda na 100% mabanga nde penda to tanga liste mabanga nyonso pona lelo bye.